Si je dis c'est mon frère, c'est parce qu'on a vécu beaucoup de temps. Suzuki 4x4 a connu son frère, son frangin, que son âme repose en paix. Je ne sais plus quelle année, mais ça peut être dans des 80, comme on dit, dans des 80, pas 90. Je l'ai connu au sein du groupe Flash Musica. Flash Musica, le Boukabouya. Donc je manque même de mots pour dire ça. Donc c'est comme si quand on grandisse, petit à petit, on comprend. Quand on fait des enfants, on comprend. Mais quand tout va se ressembler, on ne va pas plus comprendre. Moi, j'ai eu le temps de comprendre tout ce que je viens de vous dire tout de suite là par rapport à la mort de mon frère collègue. Wana zovana na avenue Lubumbashi na Bandal. Ngasko na ebe okumbaka. Na ebite na moment de fin soit ebe okumbaka, mais je sais que nga na ebe okumbaka. C'est là où Kofi a joué engagement, le quoi azaki na ba 300, ba 500, ba voiture wana ba Mercedes aballement et ba chiffre comme Suzuki 4x4, donc il faut zara na chiffre pour zara muto aza linga pe ba voiture ba chiffre. Donc ça veut dire à Pesingaka Colt. Ce que je me souviens bien, voiture en les Colt. Tobimina Lebu, Banda Tongo, tozongi na après-midi même na ba 16h, via bi oh. Mais binu ki na binu nga na besoin na binu zinga makam. Nzembo na ye boluka yango na album Magie. Ayo Saraye, Saraya motema, amasuriye motemeza kobeta, ngana yemba. Ale to simba simba to simba na maboko betinyon tambede mbomba. Donc vocal wana so bolandika na album Magie boye ba nzembo ya Lebu Kabuya nanu yango wana nanu. Avant de comprendre ndenge masolezo kende, peto continuer banzemo mususu pe ya sala na ba solo ya beta. Eza na broma Kofi, eza ba broma quartier latin. Merci Père son âme Lebu Kabuya, Patrick Massidi. Beauté Image, le meilleur de Paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image. Mosala ezana kolona yango. Beauté Image. Tobateli kimia. Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue encore dans votre émission chez Refrain, cette émission qui est présentée par moi-même, celui qu'on appelle Refrain Dingunda Messier de Noir Maestro Molakisina Bango. Je suis pas seul, je suis accompagné de mes confrères. On va devoir parler de la mort subite de notre frère, notre chanteur, notre guitariste. Donc c'est-à-dire, c'est un artiste tout d'abord, Lebu Kabuya, c'est-à-dire apesa makambo selon ye, et puis public et comprenant que bazalaki vraiment
soliste moko oyo asalaki plaisir na ba mélomane nyonso. Lelo toza un moment tristesse ya on tobaye ki to tikango inapercité to lobito kutana l'un des gens oyo ameka ko travailler na yepé c'est Suzuki Luzibu, c'est-à-dire que tozuye mais toza osepelate toza na moment ya tristesse. Tant na bi moment ya tristesse ba beauté image ba otala biso bazar olela tout le monde a pété sans microbe TV. Il y a Patrick Massidi bazar olela to bossa un petit time TV. Il y a Moutunanga T10 tout ça olia malgré d'ailleurs mais te changer quand même combo et ça dit quand même plaisir. Et bandeko omoni liwa eza moment moko tant to botamara et senga to kufa pour que tu comprennes les grandeurs ya Nzambe. Maintenant monopoliser parole T. Je m'en vais directement recevoir mon invité Suzuki. Mes condoléances et bonjour à toi, Suzuki. Bonjour à toute la famille de la RDC et surtout de l'Afrique centrale. Vraiment mes condoléances aussi à moi-même et à toute la famille de mon frère, collègue Lebou Kabouya. Donc je manque même de mots pour dire ça. Donc c'est comme si quand on grandit, petit à petit, on comprend. Quand on fait des enfants, on comprend. Mais quand tout va se ressembler, on va pas plus comprendre. Moi, j'ai eu le temps de comprendre tout ce que je viens de vous dire tout de suite là par rapport à la mort de mon frère collègue. Si j'ai dit c'est mon frère, c'est parce qu'on a vécu beaucoup de temps. Suzuki 4x4 a connu son frère, son frangin, que son âme repose en paix. Je ne sais plus quelle année. Mais ça peut être dans des 80, comme on dit, dans des 80, pas 90. Je l'ai connu au sein du groupe Flash Musica. Flash Musica, c'est dans la commune de Ngalema, si je me souviens bien. On avait un président qui était le président. Son nom aussi, quand ça me vient aussi dans ma tête, ça me complique. Donc je ne peux pas citer son nom, ça fait longtemps qu'il est mort aussi. Puis à son nom aussi. Merci infiniment, je ne cite pas son nom. Je ne sais pas sa famille, ses enfants, peut-être ils ne vont pas aussi accepter le nom de papa aujourd'hui. Ça soit cité ouais, ça c'est ça, surtout. Je cache le mot. Je cache mes mots aussi. Donc après ça, c'est lui qui était le président de Flash Musica, l'orchestre Flash Musica, que tout le Quinoise et Quinois ils connaissent. Dans la commune de Ngalema, dans notre commune de Ngalema, il y avait un groupe Flash Musica. Dans Flash Musica, il y avait un artiste qu'on appelait Suzuki. Il y avait un artiste qu'on appelait Modoga Barambois. Il y avait Sam Chintou qui était le président administrateur. Il y avait aussi Rolls Moukania qui est en France, que je salue de loin. Il y avait aussi le défunt, il y a Roberto Adilancraï. Le président administratif du groupe Flash Musica, c'était Sam Chintou. Papa Nadjaja, que je salue, il est au bled. Donc ça veut dire, il y avait aussi Blanchard, le bassiste 4 fils. Donc il y avait presque Flash Musica dans le quartier latin. Donc c'est là où moi j'ai connu Lebou Kabouya, Missa Piapembe, moi dans centre-ville. Donc c'est là où j'ai connu mon frère propre. Il m'aimait, je crois, par rapport à mes savoir-faire. Or, lui, il avait le sens
de mes savoir-faire par rapport au Tokendo comme dans quartier latin et pas à Koffi Olomide. Il y avait aussi, exemple, Modoga Barambois. Il y avait aussi mes frères propres collègues, que je peux dire, exemple, il y a Somono. Il y avait mes frères aussi contre Mboshi, Dipasa. Il y avait aussi pour attendre na Balemba. Pour na mwana kin, na mwana gitambote, bandalte, lembate, na mwana pene ya commune wana pena donc champion. Donc batouana tout. So tali to sala pe masolo nzela moko. So tali pe to bota bana nzela moko na bapoto. So tali pe to vanda. Vraiment. Tellement que Bofanda, besoin de temps, il y a aussi familiarisé. Aujourd'hui, disparition naïe. Et il y a qu'au couteau non étanine. Aux Araki Wapi. Et puis, message fort tout d'abord en la famille parce que communauté congolaise, ils ont un souci. Il y a un père très soliste dans la bango. Où ça a un bon temps. La musique congolaise, c'est-à-dire que à bêta album où ça là que Koffi Olomide, azala Koffi Olomide lelo yotan oyoka ki message wana écouta ki ndenge nini na batu nyonso ozalaki na bango et puis message fort na tamso yobe kutinga écouta kinga tamso za lingala za pauvre en vocabulaire émission to sala ngo tout de suite doti bat ba otala biso sikoyo eza sikoyo. Donc les boukaoui a koufi sikoyo pe kaka. Ça fait même pas 3 jours. Je crois pas 2 jours. Oui, bah une journée quelque. Une journée quelques heures. Parce qu'il y a on a lingaka réseaux sociaux. Na linga réseaux sociaux na bino. Pourquoi? Parce que el aksarabiso auto mona na minute na réalité quoi. Voilà. Ezate que les kai kala. Ya on a zongiselo na réponse na yomoko po na ngamoko pe que ndeko nanga lebuka buya. Donc mingi eza ya kolobati tristesse vraiment eza souci nanga eza nini eza ke ndambu nanga c'est comme si je perdis mon doigt, ma main ou peut-être musapi nanga ya lokolo. Donc il fait partir de ma vie vraiment. Oui, ngana ebaki lebuka buya na flash ne na ebisaki yo. Et puis na quartier latin tant to yeroya te ko sala album moko boye, il y a pas de faux pas. Pas de faux pas na 1990 na 90 to sali album il y a pas de faux pas. Pas de faux pas on est bimi na 91 wana omona ke tozalaki pe na balebu kabuya na poto te mais tozalaki na Feli Tyson. Après tant tozongi teko sala avant to sala album ya Noblesse Oblige na 93 et ya Robima pe na 93 teko sala album moko boye teko bengango Noblesse Oblige. La Noblesse Oblige. Na Noblesse Oblige yango teko sala album wana lebu kabuya toyena ye poto aliboso. Talakuma membe ya talakuma membe ya talakuma membe ya talakuma me ye mta obeta solo wana wana Noblesse Oblige lukuta mabe tozaki na ba soliste mais c'est incomparable. Ya zalaki incomparable parce que tozangaki mpaka lingomba mpaka lingomba siko eza popolipo beniko zéro faute wana to obeta dotoloba ce qui te suit, pas de faux pas, Noblesse Oblige. Donc, paralingomba eza, ya popolipo, oh, lelo tozaranaye, ya on a lobby, lebu kabuya, na Feli Tyson, oh, alatara, koleka kuta msu bato basomba bilamba, suka na soliste, mwana lemba, ye, bazaki na lebu kabuya ba pasa. Soki lelo nga na yeba yike lebu akufi eza par rapport ya ye Feli Tyson. Or Tyson aza musika na lebu kabuya nzoka musika ezalaka te soko za na bolingo eza toujours pembeni. Il y a pas mieux que l'amour. Vraiment il y a pas mieux que l'amour
eza message moko fort au bato bako comprendre parce que Chesco Armando papa na Léa aza Olanda biso balegri ya makaya badiezo la London agence numéro 1 baza Olanda biso mais nazanga moko te na monopoliser parole te parce que tozana T10 tout ça olia et puis Patrick Massidi sans microbe na opesa T10 quand même micro et puis azana quelques questions à retourner na Suzuki comme ça tout évoluer petit à petit. Merci Congo le Noir, T10 Elenge Congo TV. Merci na watu nyoso bozolanda biso. Sobolandi biso bomona keno toza un peu na souci, toza un peu na pasi bomona bilongi na biso. Tozui Suzuki Luzum oyo asali batan ebele na quartier latin oyo bauti kokufisa confrère na bango oyo eza na Lebu Kabuya oyo bengake mona centre ville lokola ngamo T10. Question nangeza kaka na tuna artiste soki okoza na information soki Lebu Kabuya akufi na nini dede lisusu na tuna ba souvenir nini oyo mona oyo yo yebi pona Suzuki na Lebu Kabuya o pasana pendant tamula na quartier latin. Nga personnellement na korobana na souvenir et na lingara Lebu Kabuya. Je crois quand on a enregistré l'album Noblesse oblige, on est rentré à Kinshasa. Ça et le grand la robosa nango jamais. Donc yango moni na olela ponango. Jour mususu tokendaki to passer je crois journée mobimana Koffi Olomide. Wana zovana na avenue Lubumbashi na Bandala. Ngasko na ebe okumbaka. Na ebite na moment na de fin soit ebe okumbaka mais je sais que nga na ebe okumbaka. C'est là où Koffi a joué engagement, le quoi azaki na ba 300, ba 500, ba voiture wana ba Mercedes aballement et ba chiffre comme Suzuki 4x4 donc il faut zara na chiffre pour zara muto aza linga pe ba voiture ba chiffre. Donc ça veut dire à Pesingaka Colt. Ce que je me souviens bien voiture en les Colt. Tobimina Lebu, Banda Tongo, tozongi na après-midi même na ba 16h via bi oh mais bino boke na bino nga na besoin na bino tinga makam nanga nga patron bino za ba employé nanga pour les employeurs pour yo mtapesa biso musa donc to sala masolo journée wana je crois ezaki vendredi tobimina Lebu tozongi patron abiso boke na bino toke na bisope to se retrouver na Gombe pembeni en face ba Lebu Kabuya papa na ya ina mbongo yenda kuna mweza ba Onatra mun ba immeuble Onatra ezalo ko ba immeuble tolo ba ya Kitambo ya Bandal au Belge Tonga soki tata na bino azeki zoba ahozwa wana te ya Tonga na mabele abandi pe bandeli ya vina ye bana pe ba kumotonga pe ba immeuble pour mutala na balaba pe na Congo azate chega ala gite ego sala de façon que non noko papa na bango aza na mbongo a vivre na bien to mona ina ye na flash musica mais tant to mona na flash musica ngana yo mona na flash musica betaka solo na flash musica utaka Gombe déjà ya Rambinza ozone to yokutana ba Samchintu ba Modoga Barambwa ba Suzuki ba Welibula ego salage no flash musique ezobetama donc nga souci na nga ya on lobby nga na tango na mimi na Colt to wuti na boulevard na ville titongwetana donc na ba 3h du matin il y a zu chéri na ye nga c'est ona chéri azate tu te rends compte déjà to yeneti l'hôtel Moro Phoenix na bon marché to komi pe ya biglo wana yokumba ya okumba te tomati pelikolo azaki na ngamba yele tomati pelikolo mais moi si wana na rotanga communauté pelelo suka na momi mbongo ya kosakana te pour momi ntang to komika na salon kana hôtel Phoenix akabeli ngala tiens ça
Moi ça le mbongo boyene tabeta basket ya danger pe. Na jibe mbongo on a tie na poche. Ngapi na vai na ta télévision, no koti na chambre na moi sine. Ngala koti na chambre te parce que y neti ba chambre ya rane double chambre mais salon. Ngala koti ya koti. Ba nazonga ta la clé ou clé na mesezate. Les bois récupérer clé nduku nduku. A garder ngo. Et puis que non sur na tiki clé na table no wa okende. Et le tika nga souvenir penal kuta mabe o tisiko na olela ma miso kitanga na mona c'est mon frère. C'est comme mon frère a timbela a comprendre que frère na ye a zu clé parce qu'il y a kumba carte. Ye faut bimalo bipe. Faut que tika pe mère. A tika nango. Ngape na lugi clé na mon de la table na 5 heures. De na vanda pena boye, sous 4x4. Avanda pena boye. Mais les bouka bouya tant abimi na 8 heures. Abimi c'est de clé, abimi ozo clé à colt. Mais colt tango za yanga na yete, eza ya patron. Ape singango, jour na sepe la gabi tigela nga mère. Yo zonga parler. Na tiki pe mère, nga zongi parler na bandal. Wana futela na lupanga ba nono ba diamant. Nono ba diamant. Na futela pa na rona bandal avenue Kivu. Na bossa un numéro. Merci Suzuki Lukufumu. Merci namoni pena keno. Namoni pena keno azai pena ndeko, azai pena frère. Siko batu ba olanda biso na internet, batu ba servir na internet, ba ngi ba yeba pe bazotu na ba question belé. Est-ce que ndeko na biso abelaki comme ni ne komeli mbango akufa trop jeune. Kuna na ntozi précision te. Kuna vraiment lukuta mabe so to ke kuna tozi na précision te ya wana na olingana solo la ngaite mais Suzuki Modogo Sam Chintu Mboshi Lipasa Jordan Kusa biso tubana ya quartier latin to meka koyeba ndeni to mona na mama parce que auto kufaka nde to biso lelo. Donc ça veut dire il faut to zoata na biso to na famille parce que maman tinda ki pe bana na Canada pa kufi na Québec. Mais façon kufi na Québec parce que nga tangi Québec mami le la so la ki pe na Caribou lelo to lo bana lelo dimanche. Mais to yebate akufi na nini ezaki ndenge nini akufi na hôpital na ndaku na balabala to yebate paza mutu ndenge biso to za pe batu to linga to zo précision avant to lo ba précision pe pa ya batu. Parce que ça, frère Nanga, c'est mon collègue. On a partagé longtemps le temps, plus que ma frère Onga Botamina dans la famille. Merci, merci. Le temps, toi, la confirmation, toi, Eloni, c'est que les Boukabouya Tikabiso, mais sincères condoléances à toute la famille. Il y a les Boukabouya. On a passé de Konabiso Patrick Massidi à Mekwa. Soki Patrick Massidi à Royeba, Nzembo Naye, Boluka Yango na album Magie. Ayo Saraye, Saraya Motemara, Amasuriye, Motemeza Kobeta, Ngana Yemba, Ale to simba na maboko, Betinyon tambede mbomba. Donc vocal wana so bolandika na album Magie Boyeba Nzembo ya Lebuka Buya nanu yango wana nanu. Avant de comprendre ndenge masolezo kende peto continuer banzemo mususu pe ya sala na ba solo ya beta eza na broma Kofi eza ba loma quartier latin. Merci père son âme Lebuka Buya Patrick Massidi. Merci na yo te dise na ndenge pesinga occasion to solo na l'artiste na biso et un grand merci encore à ndeko na ngai Yann Nene image mutoto zaka na confiance na yeso ibo mona biso boye grâce na yende to telemi awa peto to tala na ba chaîne na bino et question na ngai ozala boye l'artiste to lo ba bino plus vous allez ba chanteur mais plus ba vrai musicien oyo to zo lo bango scientifiquement ba vrai musicien mais allez ba instrumentaliste na carrière na yo illustre disparu na biso a contribué nini na kata carrière na yo polelo Suzuki azala boye le Bukabuya bakisa nini na ba répétition to na musique oyo yebaki na ba arrangement peut-être na ba concert abakisa nini concert ni na pesa yo musicalement.
Le Bukabuya déjà na musique na biso ya quartier latin. C'est la personne qui m'a montré il faut pas avoir peur. C'est quelqu'un qui m'a montré quand tu es artiste et musicien, il faut pas au bangambongo. Il faut pas osana somo ya rosolana mutu. Ye mutu apesanga be esprit que non. Mais il faut solana kofi boyeti. Zokomba ilo na oloba. Nga mikumba o ya quartier latin. Soki mbabakisela kangango ezape normal ya kofinga te ya respect eza ba Le Bukabuya. Na temela pevier ya ngomona moment mo pa sombela baninga mo ba voiture. Mais tant ça sombela Suzuki te. Omemika ber. Donc azandeko oyo alaksanga abakisa pe grandeur ya Suzuki. Donc il fait partir. Et on a eu besoin de dire au monde MB. Ayo Sarae, Saraya motemara, ama sourie, motemeza kobeta. Ale to simba na maboko betini ota bondwe mbemba to betandango na keboto emba. Sarah au sang royal, Sarah au sang royal. Mais sokoza musicien au composeur nzembo te, au sala Sarah au sang royal. Mais ce que tu classité français ou yate. Donc ça veut dire c'est azaï mwana ya centre-ville. Azaï bogar mo wazo bisonga no il faut en aisance. Ata boy bilongi ndenge mo te. Ata bo ndenge mo penate. Tamsu propriété roza ndenge mo façon muto awe bisayo. Tamsu pe li solo mo ya moi c'est kozala. Parce que ba le pa au solo la. So na bisonga na ko tika lebu. Na ba hôtel net Phoenix na beau marché nga na zeli net chauffeur na lali pe na salon mais ya lali pe kuna mais chambre pe ali pour na lala mais soki ya lala à l'aise après singa clé à voiture après ça veut dire ça n'a rien à voir c'est la famille donc azo laksa yo lo mo wetam si yo ko se compléter na yo mo té tam su pe na famille noté mais collègue a complété yo. Donc ça veut dire pour moi les Bukabuya na évité pour na même ba photo télé na la so ba photo tout ça ba carnaval. Au monde wala dans les Bukabuya net chanteur. Parce que ça est boga propre elengi Taylor Vandam net Kester aloba. Mais laisse tomber. Ya on a na minute c'est comme si na perdre moi ndambu na ngai ya nzoto. Moi na compliqué mingi ya penate. Voilà, to linga pete to compliqué to pesa mbote bongo na beauté image to pesa bongo mbote na Yannick WhatsApp bonheur kasongo to pesa mbote alegria makaya to pesa mbote ya trop nene image toujours nde to zala kanaye nene image Yann to linga to tuna bino biso l'artiste question ya curiosité juste ya roloba est-ce que lelo bozala kana eloko moko sangisaka bino les anciens de quartier latin comment na bande comme sous-ndé bazo quitter biso na mokili est-ce que zo pesa bino leçon ya roloba ke les anciens des quartiers la tête tout ça la moi groupe mo WhatsApp tout ça la moi mutualité mo boto kuta na kato yeba na ka évolution. Ouais, je crois si vous souvenez de bien ou le temps qu'on a perdu notre frangin, notre collègue, notre frère Babiandonga Chokoro, je crois à l'époque to salaki li solango na bobini beauté image azalaki ayebi likamu na oloba toloba exemple ba média ibele bazalaki poto citer ba mona ebele pétante bazalaki mais muta luelaki biso salle l'instrument ezalaki maître Machuda Lengole nabi maître Machuda Lengole pourquoi na souligner kombo wana yi aza businessman te aza patron te mais azalaki oyo ya bombaki biso na sécurité na quartier latin donc ezala ngai Suzuki ezala Mboshi Lipasa ezala Modogo ezala oyo tout aya na quartier latin ndeto olela lelo ndeko na biso le Bukabuya do baza batu oyo basungaki biso tolela babia soki lekaki bien yango na nina lo baboye soki likambu ya babi ya Chokoro ya liboso elekaki bien ya mibale oleka malamu
Pourquoi? Parce que nous avons un président qui représente les artistes congolais. Ceux qui ne connaissent pas, je m'en fous. Mais je peux vous dire, vous appelez unique. Nous avons un président des artistes congolais ici en France. Je ne sais pas en Allemagne si ça existe ou en dehors de l'Europe, quoi. Mais si ça existe ici en France, vous appelez le président Kanta Niboma, Mwanadido. Il va vous répondre, c'est lui qui est notre président, c'est lui qui a organisé tout ce que moi je vous dis par rapport à notre frère collègue Chokoro Babiandonga de fin. Et c'est lui qui sera toujours en place. Parce que c'est Kofi qui nous a montré vieux Niboma. Nane kozolo bale na vie Niboma pona katote mais fali pe contribuer aka. Yokangai moto yo kokaka kolingate yokayangai maloba tobandaka na lipo kosukisana maloba e Kofi aye lisembe se po bayebisaki yo viena biso autaki na Grand Zaïko. Ya Grand Zaïko ngana zandunda oyo bali yakate kobwaka nganda lifelo pamba pamba monwe veni mwake ebonga kite yo zala maloba na bango lisengi mosengi kene luka nzembo exil elixil oyo ka veni bomazo yembela yo yoka nti mwasi te yoka nti mobali te yebisanga siko na yebiso aza président ya ba musicien ya Congo na France mobimba soki na lelo naza inscrit na Spedidam na Adami tant musu pe na luka kiye po lettre kene na Congo na soneka po batindela nga réponse na luka ikaka koko Niboma ngabe nga koko Niboma pasa papa nanga ta koko nanga mais na muziki asa papa nanga bango ba doit la so muziki ya lokwa ba Frank Lassane kolinga mibali nyonso kobebisa benzoko pamba pamba okomi lokola fula matete lolo nga mama sina lipopo pemboka monene zone tuku mibale na mine okosilisa ndenge nini okosilisa mbula nini wana Frank Lassane yango bomona papa théâtre de chez nous tamsu musicien o ya bimi lelo tamsu une émission a ebare komba type wana ya Frank Lassane laissez tomber donc yango na lobi tozo vivre na monde moko oyo biso tu kobotama na biso donc suka ya Suzuki debi nango ezalaki yango na lobi mutu tu oyo lelo to benga lelo papa Chandi Misapa pembe lebuka buya soki lelo akei yebisanga lobi ponga na kende nini nango ezanga ngana okoka nzambe te muntu akoka nzambe azate yango na zong solo ka bale pa na yo ce question ça non mais on répondre vraiment pas à la question na tunio est-ce que bozalaka toujours na organisation mais na moni pour sali yango na papa koko Niboma soki na lobi ke to resisaki déjà ya babia à part to kokaki ya bana na yete donc ça veut dire to kokape oyo ya lebuka buya yango na lobi to kutana le mercredi 19 mai to kutana na Aubervilliers mais adresse bazozongo pe kalate tamsu ba omona on a sabilili na suka émission poto mona place to kutana poto yeba nin to solo là d'abord na auto sala après parce que programme nanto zute on a ebisio to kende précédé biso ba musicien mais azana vie privée familiale na ye azape na option na yazana na mama na ye o ya botela ye bana donc yango na bito tikana no génage donc ndenge zo bima lelo donc réponse to zongo lobby kaka lobby juste lobby to zu réponse o to ibande to sala soki uta na Québec parce que kufi na Québec to ibindenge akufelelité parce que question mo ba tuna inga na zone sécurité to ibindenge akufelelité donc ba précision marambutu to zana kisasa te to na poto il faut to zala bien préciser na likambo moko yango na ebisio précision ya d'abord ya liboso eza biso bandeko soko yoki ke ndeko no akufi ndeko no nzamba bengi aleki nga ne loko te
ngape na leki ne lokote pourquoi yake avanga il faut omituna ngape na okika nde yake donc il faut tozala bien il faut tomilingana yango moni nazokota likambo oyo ya liwa parce que ekozwanga pe lobi voilà ekozwa pe lobi Yannick Nene donc Yann Nene tokopesa mbote bongo na baabone nyonso ya 100 microbe TV tosangani boyebi trio oyo ezosala mwa bien mais tomoni lisusu mpe tokoloba tosouligne na bandeko balingaka maison mère balingaka quartier la tête tomoni et toucher quartier la terre vite tomoni bamograta na baye mayonnaise bazawa donc volcan bazawa donc tolobi que famille wana bamondoka barambo bazawa donc famille wana ya musique et bangotu comprendre que perdre mutu donc bazolela ensemble na quartier la terre wenge maison mère bango baza représenté par Thierry Mogratana et Cambodge ilele à Zapena Bisso donc voilà ce que aux alana option moko nangana lo baboye lokola tolingaka biso nyonso oyo ezoranga ekozwa ye ekozwa yo ekozwa lobi okuna yango ezibiso lelo nangana lo baboye pona président Wera Son Mankanda Ngiama Makanda Weranson Ngiama Mankanda Mankanda te Mankanda ya ba prononciation parce que afia na biso bandundu voilà kulutu yoza kulutu ya baleki place ozana kisasa tu peux faire tout pour nous aussi yom to kosala pe ndeko na yo jibe mpia na mukulumpa ya wenge BCBG à participer à comprendre likamunga pe nazokota kaka bino mibalete bino batu bomema batu pe na option boye bisa ba jeune frère o tang mususu nga Suzuki na robunga lobby mais soki na zongi na ndako avana la na koyeba ke no ngia mama Nkanda jibe mpiana bazaba na maba moko tata moko ba tanga école moko ba classe moko ezate ke Suzuki atangi classe oyo modo atangi mususu te tanga pena modo classe moko donc si vous êtes là vous pouvez faire quelque chose que ça soit Wenge Musica. Moi je suis génération Wenge donc ça n'a rien à voir on a autant à bakomo na autant à po tamsu mtsolo ba watangi komba ngote so na autant à Wenge Musica 4x4 onga mwana muke kade ya Wenge naza ya munene lelo pourquoi pas bino bozaminene président Weranson Mankanda président Jibin Piana vraiment bino a mi génération ya Wenge Suzuki azana génération Wenge malgré tout je suis dans quartier latin c'est vrai ou faux c'est vrai on a oloba et ça vrai tant yomo soulignons c'est-à-dire to comprendre que na mona gitambo mais vinanga ya succès na salango na bandal na veni Kivu donc ça veut dire bino mbale bozwa monopole ya musique congolaise on doit avoir des groupes Oirobima après ba maison mère après ba BCBG après exemple ba Zaiko ce qui n'a mati Zaiko na keka ya Josa parce que na romata ba tabula ite ba francoté ce na kekuna na komba na komina lo mususu boye ba sungate donc Weranson Jibin Piana boluka bosala façon moko boye na bureau moko boye na masolo moko boye soki artiste musicien aleki na TV soki botali pe na bino na ba magistrat ke bomoni ke loko na petua na zofinga ou afinga ki déjà akobeta musique te toko na ba jeu wana te ngaza politique te naza apolitique même na musique mais na lingi tozala na respect na musique Suzuki banda ti lelo oyo ya Blaise Bula azoye ba place na zoloba Master nanga Willy Bula ana Belgique ti lelo oyo on peut jamais manquer ce mutazaki azo manquer mutu respect c'est qu'azaki respecté donc ça veut dire mutu pas autant à classité aye ngulungulu na kati ya batu kanza tanga classe pata lati costume mais nzokande azane faux aye ka compliquer musique Ngiama Mankanda Weranson ngeke mbuta na mun nge wa mun kange wa mun bien ngeta songa frère Patrice
c'est que moué son angé musique na betu quoi na pembeni yo na gauche droite bezab yo ke na wapi mbuta jibe mpiana moué son angé mais na chiluba na koloba boye Oloba uji me mato toi sakidila. Voilà. Voilà, mbotela yo to sakidila nde alobi to sakidila, merci na Alain Salambi, merci na Richard Salambi, et merci na Rémi Voima na pesi bino bambote pasi bozali famille Salambi tout Bibiche Balomba nazongi seli monsieur le noir et à clôturer l'émission émission, voilà quoi. Vraiment tu as dit que dans un moment il y a tristesse. Cela ne nous empêche pas vraiment tout seul là pour te y bandenga pour réconforter famille à Lebou Kabouya parce que y a marqué une époque par rapport à Moussala où il a passé dans quartier latin Bachiri Mogata na baza quand même na ba alignement wana où est ça là que ba comme un peu fort, c'est-à-dire ba doubler pour que ba maintenir place au ba komaka ya on lelo et ça biso pe plaisir. Donc Suzuki tema tozo chité na yebi ke au lobby des avantages il y a les Boukabuya mais côté avantage au tête biso pété que côté comique naé tant que vous voyager, vous enregistrer album, tant que vous passer temps ensemble, au lobby bisoté. Avant tous les cas, parce que Tchesco papa na aléa, aza hôtel à biso et puis Turbo Sanate, désolé à London, beauté image, Hollanda biso, Turbo Sanapé sous-souté, l'or qui te moko bazar hôtel à biso parce que tu as clôturé au biso côté comique et puis na dernier message nao avant de quitter parce que Yann nene image c'est-à-dire que yemi kolonde mto asimi maram na Paris nga pena côté comique na roye baté parce que na sala ine musala na musala roye ba mingi moni nze moto yemba ba tatu ni ba mamuyo yo elwai ba tatu ni ba mamuyo yo elwai Loaï touchamu toashi atatu chintu Samuela. Donc nzembo ya Sam mais ye azamuluba abotami na village te abotami na centre na ba abotami na te capitale gozala pe abotami na capitale to ba Paris abotami tam soupe na ba Melin ba Lemé tam soupe na ba Courneuve ba Sevran Bodot. Il y a un lobby, il y a Botami par un centre-ville, ça n'a rien à voir. Donc, en dehors à Paris, mais, tant que vous êtes là, Nzembo, oh, mais laisse tomber. Scopo pour le poids complété. Modoga bengi ya popo li poids ebisi. Ya poli na minute aza battu ngap même pona longola makolo na ndaku chance ka ya musika te panabino chance beauté image alobi te Suzuki na otinde lokar na ngeya ozwayo oya passer mission moi mukie parce que ça tout de suite vraiment merci. Donc il y aura l'adresse et la place, ça sera le mercredi 19 mai. D'accord. Ndenge zo bima lelo le 19 mai mercredi lelo le 19 na ebike batutu ba omona adresse tout na kati place tokolela ndeko na biso le Bukabuya mais tokozanga te parce que okula jonga azangite totali pe vie na biso tilope totali pe pembeni ya Freddy Mputu bato presque babetira musique ya Congo bango tout ba sereni lelo oyo vraiment ba telemi pona likambo yango po batia likambo na wanje. Donc biso to louer ni salle ni instrument. Donc biso to kende poto le landeko na biso. Mais suka nango to mona mama abana na bana e to yeba nini otoko sala otoko lobape. Vraiment. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui votre émission, ça dit je dis un grand merci à ma partenaire, na batutu au Hollanda biso na Sam Microbe TV, na Time TV, na Elenga Congo, ya Trissim Belenga et puis un grand merci na Patrick Mpoi, LK Porta la biso depuis Chypre et puis les boss Christian salle Morora to aranango salle de fête moro ya munene, c'est-à-dire que na be événement nyonso ezala wana na comme la ville, turbo ça un pété Yannick WhatsApp toujours
c'est-à-dire que y a mon lobby depuis Azaye Mouro, Patrick WhatsApp. Affaire à suivre, écoute, anthropé, ça encore quelques détails. Il y a Matanga, il y a Lebou Kabouya, bien que ça fait mal. Kobungisa mutumoro boboeba ikasala musala malamu et vraiment je sais ma foule là la biso le garage de Milan. Affaire à suivre. Congo les Noirs News encore et toujours avec Refrain Dingo na Messieurs les Noirs. Check. Congo les Noirs News. Check check.